Pharisien Betaki à l'autre fois. Pharisien Betaki à l'autre fois. Là, parce que ma parole, si tu vas tuer un bandaku, tu vas 15 heures, par 14 heures, ça plaît. Évitez encore, on s'en a fait. Lukuta, et si ma tepo, fallait un aigle à l'icolo, et là on fallait un sali, n'a pas autre qui va tirer le mot en trop ça à mater. Par la petite figure, c'est et ça que bazo Costa Bisso la caméra photo papa la caméra photo au moins n'est pas vide déjà la photo bazo kota est-ce que bazo kota au moins qui teste na bango ya bana wenye qui teste na bango ya bana wenye mais lorsqu'on va osuka bango te j'espère Laissons-nous tous s'abonner, nationalement Madia Star TV. Et à la mamonate, Pato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angèle Loué, Andima. Madia Star TV, Chalaketa, Nache plus suivi. Madia Star TV, Chalaketa, Nache plus suivi. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, papa social. T'as dit il est là, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont tous s'abonner, nationalement Madia Star TV. Et t'as les mamans d'atterre, Pato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Merci à vous fidèles amis internautes, bienvenue dans votre chaîne Madia Star Télévision, surtout dans votre émission Angola qui est toujours présentée par moi, Daniti Manga, votre humble serviteur. Dans le bilan événement, il y a Hérité Watanabe. Le 25, il y a un fidèle ami internaute. La rotique à Bino, on a image même que sur le Bino. Merci à Christopher Songo, moi, je parle avant de le côté dans la poche. Dans Londres, merci à Maman Mabia, merci à Nabino Nyon, sur joyeux Noël Nabino. Merci aussi à Maître Abdoul. Donc, merci à tous. Bonjour papa. Ouais, je crois que les autres sont à stade. Concert, il y a Hérité Watanabe. On bien abordé dans la Varese. On dirait que nous héritage plein dans nos salamités. So tu as le tour au Watabeta à Toyaboué. Et ça l'a on a 9 fikinte. Mais nous sommes en on est hôtel du Golo Bakoué. Non, c'est l'espoir des années, mais comme c'est les acquis, on sait que déjà, comme c'est un peu pendant ce qui va 10 heures, 11 heures comme ça. Papa, on est où? Wata amu tawatela tembete. Wata nasa yende tembe. Wata batela ga tembete po yende tembe. Deux résultats. Résultat. Moi de la fin on va suki ça. Pour la minute. Comme ça on va trop musala. Deux résultat. Marti amuke pa wata. Marti amuke pa wata. Voilà, fidèles amis internautes, on est toujours là. Tous en a Katia, Stade Awa, Boromona, déjà Makambo, Awa, Nengezali. Je pense, jour J, Bako c'est la Mukolo, Makambote, Bako c'est la Ngonga, Likambote, Zalaki Héros, la concert a fallu déjà plein. Mais tout le monde a la présence de la police, tout le monde a stade et ça n'a nous vide. On est qui beaucoup héros Moulongo. Mais tout le monde a, je crois, qui n'est pas de Voilà, bonjour Ndeko. Bonjour papa.
Je crois qu'il peut soutenir héritier Wata. Mamde on a donc de soutenir et quand on a pour ça bientôt consommer pendant bachan album et on tourne yo mo na rando to na ninga calme ninga za la pena ninga calme puis no bolo bela calme on va concert mususu et les qui na stade awa ils allaient héros déjà plein à craquer. Bon comme c'est quoi papa mutu mususu o mona ke asali plein à craquer mais à kuna boka beti wa musique mo boezanga tina ba manzana mais tellement que biso le to on a besoin que to consommer pendant album na biso alors faut to kana ba logique yo ka yo mo logique ne yango sisi ko tala o ki ndule o ki ba chant après si mindelo bini ok na parler na est-ce que la nele ko mona lelo pela pino bo tondi sa stade plein bona otondi sa ko to rolo bela ngote bona otonda e tonda na ngo pena mama e otonda bela yo muto vanda lezo la na ndule so 5 yo tele mobina obini pe makamde pena yango na ndezala mais héritier Watanabe toyoka ki concert déjà 11h déjà awa makambo ya kezala déjà ya kotosa mais qui sikoyo makambo eza ya kotosa mate bino prosperitas lolobi kokomo ya la bino bon problème ezaka ke bata technique problème ezaka biso toloba la vérité peut-être balance et ça la même pendant le na ba air mobo musique mais pour le moment kala te événement et banda bango la place balobi eza na encore 500 personnes. Ah bon 500 personnes c'est que les kasiko au-delà il y a 500 pour 500 peut déjà ekotonda biso c'est na ba marié bazana ba palais pour le ça journée fête et ça une journée que maman na papa bobongami kitoko bana pe so na bango tala rappel les grands prêtres on a peur na biso papa Noël Ngiama Makanda on fête pe lelo donc na bana nyonso to ba ko fêter ba joyeux anniversaire na ba on a kata matu donc en tout cas tous abiso surtout ensemble to bina to sepela maramde yango osala manango ya kolobela kutu te ngongeza me tobendana kaka na nde pene ya bien pena na ndenga propre voilà merci boni ndeko kine ezali vraiment namoni okozoteka babiloko na yo olie lisusu liboso ya stade awa concert bon baimpression na biso to biso tozobanga eloko te vie na biso ngiama nso na aloba babanga mbula na mopepe te. Bon, ils appellent le jour anniversaire, il y a papa Nabiso, en tout cas, joyeux anniversaire. Papa, tous c'est le bon Anna Marty. Batebele, bazar à l'église. Maman, tu lui as dit, c'est là qui s'est là qui. Mais si 500 personnes au bazar à la carte, tous au banni le côté. Je sais si tu as le canal la photo, on a si au Kamangaï. Bon, image, il y a 500 personnes. Avant 12h, bah quitter la pelouse. Avant 12h, population va quitter la pelouse. Je sais si tu as le qui canal la photo, sur le côté de la carte, il y a 500 personnes gardées à l'eau. Wario de pas ça à scroquer dans le bateau. À scroquer le bateau, abonner ce bateau. A y invité ni danseuse ni musicien. A y a danseuse, a y a DJ là. Beaucoup parce que wata ba musicien, ba danseuse, le lot oyemba elongo. Elongo. Parce que quand il biso ba 2500 ya ba ticket to somba ki mais to moi va musique était. To moi ka plein esalami nango. Le lot to futa billet ba bi consommer congolais, ça veut dire que wata na be moto na tembe. Papa ne retiana, moi na nsuka ya maison mère. To koyema na elongo ba ben ba tout noir ba gombe la gombe ba référence ezana to koyema na elongo. Mais avant 12h population qui était la pelouse. Voilà la bokoko, voilà bokoko. Zone de image batu bazana mais pas 12h. Voilà za bokoko. Zone de image mais ça image à 12h. Au moins la différence. La tour a fallu, héros, moulongo. Bazo benga la biso tozo kota la désordre héros. Tala héros, tala. Ezanga bonne année, ezanga Noël te, ezanga unité. Le super fait. Le wala doya. Parler de lui parce que ma parole baki bena bana na bandako. Si ba tire bandako, si ba 15h, ba 14h ça plaît. Éviter encore rien on s'en fait. Lukuta. Et si Matepo fallait ça aigle à l'icolo. Et là on fallait sali. Na ba ok tu va tirer moko atiko ça ngate. Tala ti figo stade ya Pamba, stade de Tondate. So stade de Toni. Bokati na liboko. Ba mwalo ba ona pe moi signe de ça qui est pour éviter déjà Azali. Mini ange mini démon. Il y a ça aigle tu vas mini ange mini
démon tobeta bango na matu oyo totondisa nga mpe nazalaka lokola mpe wario nanioka mawa ava na bima so mpe liwana mpe nga mpe nakufa awa sécurité ezalaki pie ya makasi méritier asiraki biso bien avant ke sécurité eza ya kokoka alaki 2000 policier mpe bazala na stade de marti mpo na sécurisation ya bapeple na ye bango bayotala conseil héritier akoyemba nde so toatoka bafalele mi budget aye asali bisala samili oyembi te oyopresente biso bana likolo ya bapodium yango te so tointeresaki nango eleli toyoka nde nzembo mpe oyo osala yango na studio biso soka live. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes, nous continuons toujours à vous montrer peut-être le stade est là, héritier Watanabe Koga, Totorino Yankembe, tout le monde a présence. Totorino ngobile comme ça Totorino tala route netira tala kuna yango masweda basa parade kana mazao tondeni na comprendre Totorino ngobo Totorino conseil héritier sala malango mais bapina ba wacha bapina la lokuta ba monter ba coup de vélo c'est que ne ta boye bango ba ba polémique tena ba wario enviara mutute voilà fidèle avec internaute papa réalité yango yo ezate ke bazo kosta biso lakisa caméra auto papa lakisa caméra auto au moins ndenge ba vie déjà lakisa auto bazo kota est-ce que bazo kota au moins kitesi na bango ya bana wenye kitesi na bango ya bana wenye lelo siko bakosuka bango te j'espère que na ba faire ngola pe opesa bango conseil et pesa pe ngola conseil bana wenye tozela totela bango tala stade bon bazie batie ete erreur baconduire ete erreur makasi kobeta marti ezali pelango bate parce que tolanda ya 10h bato baza te en plus te église wapi église te bato bala bandako bafete église wapi batie ete erreur makasi parce que so tali marti esenga nde tonda marti esenga teke ongana yemba danse te tondisa bafélicité aigle azala aigle niveau fali aza nango antuka na Congo foto tia te numéro 1 parce que bawoka basali eleka basangani wenye baye basali batondisi kaka marti yango te bafali aye atondisi antuka eloko bakisation eza te Spiritas ya makila bere rouge soda ya goga wana ngama lala ponga ba bébé mon problème est anine tonto que non ba vitesse de joyeux anniversaire na papa na biso grand prêtre Jésus-Christ lelo manenga na ba angelu ba lia mo eloko mo bien kuna pi joyeux anniversaire à pépé na biso Hugo de la Forêt au mona nguma mona na yebisa batu ezanga commencement de batu balobaka ezamo ebandeli batu bana tona kati ne tonga ngama nazoki de mo tana nga ya prière hier soir lelo na lobaki tokozala mo po na motivation yebina otilemba na moni niveau ya popularité niveau ya ngumeza na lemba na bino problème na biso eza que batu ba ketozana ba chrétien au départ lelo pesa dimanche tokoki ko abolir makambo yesu te ka po na goga ye moko na tonto le bana kati ya pride lelo mal baki to ke to banda non pa yesu po to ya na biso à partir de 12h30 on a foulé rozala ba to beza problème martir anda kuna biso to bango banda kala depuis 2001 dawa ta ye bango o sanga na biso to négocier la haute popularité ezala il faut l'état de solo là après ça biso na parler du peuple Voilà journal pour bateau mon bateau du saboro à partir de 12h. Si qu'on fait bateau bon il y a 13h bon on a place cité. Parler du peuple bateau ça bisongo. On est étonné tant que na bisongo sur la 20h. To se retrouver maman na bible na tension. Au degré to things gelo ko zambali beso renaissance vite à base transport ba ketchango. Là là pour ba bébé. Pharisien betaki à l'autre fois. Pharisien betaki à l'autre fois. Là ba masane ba wangila. Ba yake zaki na conseil des zaki réunion de famille. Te pharisien. Te c'est la revient. Pharisien zalaki à l'autre fois. Na ba wangila. Ezaki réunion de famille. Na mona ko na le mané zaki ko équipe majibe. Ba pèse 17 billets.
au pays tout le monde va payer 13 billets. On les a dit non encore pas pharisien. Mais cette fois-ci ce qu'on il y a un moment qui va qui va se réunir mais babeti musique na radio. Cette fois-ci ce qu'on moyen minor ya. Bato tout bazar ba receper là-bas on a vraiment jeune histoire jeune mais la biso ba jeune. Comment il va servir bon moi donner pourquoi? Bazar na problème moi total la novelas na TV on a caresse les na TV. Le laisse ko ba la musique à palpage. Et palper mon thème na kati. Zara permet la basse, je me receper là. La seule va se ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on continue toujours fidèle ami internaute. Bon, au monde à tous nous, les bandes à stade de martyr. Ah, merci à toi, la présidente, la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza. Voilà, merci aussi à Maman Bibi Kenye, la patronne de cette chaîne. Merci Nabilonion Sobolina Rapiso. Merci Toza toujours kaka na bandeko ba yokotana ekite watande ko na bonina misande. Santa kapela kaka le journal à Noël, journal nzamba tiki biso pas se là. Bon là on s'appelle que nzamba na biso. Ale ngolo na mbula likolo. Pour réseau zalateur. OK, pour réseau zalateur. OK, le mbula, yango batwaya kete le mbula. Te mbula zatre. Ça mène on sorti en fait mbula zalateur. Hein? Mbula zatre. Donc on a biso alobaka ke na kotonisa stade na longola wana ke na wana bibwa fale aza potino fala potino o masana ngayo wario chaka zana moyo aloba nano na pesi c'est le raison moi c'est le aloba no mo ba ba comprendre ngote mais na nga comprendre ngo poanya aloba ale moi no bandi mabe bilakeli mabe aussi de l'courant na ba non si de l'courant na pesi na maloba loba ke bilakeli mabe aussi de l'courant ko aloba na hérité tamono asubeli courant asubeli courant kalami akangana asubeli courant la liloba moko wata akende procès to pesera moi chasse baline mais wata ke procès oh eta libulu avant mettre ça il faut se préparer trop oh héros tomati héros martyr batu batate to yebite etonda te po eza libulu na yebite etonda te to yebite kibiye sera fois batu basomba te c'est fois batu basomba te to yebite mais na aigle o bitumba déjà eza ba embouteillage e kangami besko na wata na yebite balobi kete fali musique neza ba yuma ya ba ventier ya ba responsable to yebite yeso a responsable so a la mariage to yebite. On est toujours là, fidèle ami internaute. Tous qu'on assisté à un événement monnaie Oyo, les alliés concert héritier Watanabe le 25 décembre. Non, on va toujours dans l'Iti Mangana. Ma poche est là, mon colo m'a mouté. Oh, héritier Watanabe. Et les lobes de l'Oloko, on a maëlle, Moutoye Mbaka. Nzembo abeta musique solo o teto bo o kolata o nike mwana mayele ça n'est que le début oh là et la 14h et là le 11h à 10h c'est là pas 14h to ni c'est loko o pour de ni sango o la tage moi le conseil héritier Watanabe batobele ba comprendre te conseil héritier et bien comme il y a une image est obligatoire que l'église quand tu as une église ne va pas au sol à œuvre quand tu as notre biso sokoli toke tozwi basi na bana tosala nini toyesokoko bana patia 16 bato bana na baeglise bato basokola balia o noel bongo baete baconseil motu ebetama oyo lelo eza noel ifo motu alia bilama somi asikalaki yango apres un concert okoboni okobana te ozana toluka mbongo yaya 16 ya kotala place ezala pena plein mais concert ezalaki deja na moi eza noel po bakepana po bazali bapara bakobimana bana so basilisi 16 oblige po bazonga na marti 16 de décembre
akokota 16h to 17h eza concert tokosala plein moko oyo ondima te biso tokabi biye te toteki biye oteka tokabi biye te biso tozobeta musike ya bana nzambe tozolingi makambo ya basacrifice te tozobeta musike ya bana nzambe ozo comprendre po toza na susi na bato ozo comprendre bato bakufa te toza baresponsable nalobi toza baresponsable oyo basi na bana bakenda na baeglise à partir ya 15h 14h yo moko okosentir stade de martyr nazoyebisa yo ata mutu moko akotikala kokufa te mpo tokota na bana na biso na basi na biso okomprendre bango sa balenge gala ya bafarmacie tokosala yango biso toza potino famille potino bango so balenge keo tosala guerre ya bafana tokosala yango toza d'accord balobi ti tokomi na 12h enoko moko te na biso na 12h tozala na ba 10 000 personnes awa na kati mais na 12h awa nami mutu moko aza te soni balobi match ezobetana tere ekipe ekoki otondisa bafane ebele na terrain na poli match ekipe mosu ekoki na plus de 100 fans oyo aye na 1000 fans mais ya 100 fans apele ya 1000 ya poli balobi lelo toolanda musique fali abenga bato na marti asala eloko moko te etanke musicien lokola fali abeta musique so ebongana nano te apresente biso mwasi bana te lelo nde toye totala musique ya bakolo oyo azali mwana nkolo akotika toujours paul totala musique bakosa jour yango 17h makambo ebandi 17h nani nasele journaliste elotoesaline sabo oyokala eloesaline sabo mwana kola na bakoyi jamais abana mokongo ya bayimbo ala bataba oyo eza musique eza spectacle te France ntango abeta coupe du monde ya finale ebele baloba France moto akomema coupe bayeba teke meilleur joueur azali na Argentine meilleur joueur pour le moment c'est héritier kozala na basara Mbappé te Mbappé na biso pour le moment Mbappé biso booloba eza twali mais oyo toyebi Messi eza héritier toyeba na finale nani akomema coupe ya lelo alobi lelo nde tokokonsome miziki tokoyi na biso makambo lelo ela journe album na biso nouvelle sortie bene album na biso depuis ima tozwa te kokonsome ngo alive te donc lelo tobengi basera bien bapere bana ngo tokobanda 14h todemare fete ya bana lelo papapapa 17h todemare mikolo non on se quoi moto wana kuna bakoto wana kuna bakoto bavewe kote bavewe concert ebandaka nango vandongo ebandaka retard ebandaka ra 18h mais bato ndenge na ndenge okuti batoki bato bazanga na bango batina kwani bayaka kaka koinsiste na makambo yango mais ya biso sikoyo bato ya modele wana baobanga awa penake ple tosala pe ple baresponsable na bana na biso bapapa na bana nde baple na biso ndenge tosala sikoyo pena baresponsable tobana biso to moto moko soi-disant ateka badrogi na poto donc ayelinga délégation moko boye na finifini mbongo mpona kosalanga baplan bisoba lelo nde miziki nde wana artiste inso makasi watanable mwana nkoi aotikala nkoi donc lelo nde miziki nde yemba nde bino nde eza makambo ya lelo pene ya makambo yango wana donc lelo pena feti nde donc tosepelaka antuka napesi mbote na famille mayamba bango na archinias mayamba fanikisa otazolanda ngai grostar toyende makambo ya bastar na bango kaka nde makambo yango wana. Voilà, fidèles amis internautes, nous continuons toujours à vous faire vivre l'événement. Babaki lelo stade Erolomwa awa bakomemango soki wapi bokomona déjà Totorino ya Ntembe. Le dimanche parle moyen toloba iso eza te image yango moko ezoloba voilà.
Hérité Wata. Dès l'armée internaute, il n'y a pas match. Toro Balabiso ici est le côté parce que on sont déjà héros. Voilà. Ambiance où ils ont réuni à Wa, Yango yo, fidèle ami internaute, beaucoup de monde. Asubeli courant et le boîtier. Non, non, Asubeli courant. C'est le d'ailleurs, c'est Asubeli courant. Asubeli courant et le boîtier. Voilà. On est là toujours. Bonjour Ndeko. Et voilà, les lots pour soutenir Hérité Watanabe. L'impression non les amis non pour un concert. Tous espérer que le concert est le cas bien, tout qu'on soit noté. On est là, nous sommes une famille, nous devons soutenir Aigle, nous devons soutenir Gogan, tout dit que nous sommes les Arabiens, mais folie. Folie est très grande folie. Et puis, nous sommes folie est très grande folie. Folie est très neuf. Donc, tout ça, on a tout à la raga. Folie est très grande folie. Tout ça, tout à fait. C'est quoi le concert de l'Inde? Nous avons un concert à faire. L'hérité ou à Taboyer, on dirait qu'à part le monde, on tourne. Donc, tout le monde, tout le monde, tout le monde, Ndoulé, Gogan, mystique. Watanabe, Maramoué, bien, mais ils sont soucis de vous dire que Gogan, Atikona Babilo, Gogan, tout à Babilo, on a Gogan, on a témé, on a Moutafali, voilà, ça Moutunayo, on tient assez. Tous soutenir bien Souka, et ça venait bien. Et ça venait bien, ma case, ça venait bien. Voilà, merci beaucoup. Watana Fali, Baouta, ici, à mon côté, et aussi, ma rapéra raté. Ils sont. Les 29 des Arabes étaient dans la population. Et si ma raté, pour place il fallait ça. Wata comment les noter. Ata papa, on a eu bisou gobo été. Tala na filmé la noter. Au conseil va couiller la soudette aux populations. Au conseil va soudette aux populations. Au conseil va soudette aux populations. Conseil va soudette aux populations. Tout le monde a clarté. Les amis, tout le bâté. Bisou va voir tout le bâté. Les amis. Voilà, fidèle ami internaute, tout le monde a la qui s'habille, tout le monde a image yango moko loba. Moto. Voilà, concert ah, là, c'est le président Makassi. Le nom est le président Maté, le nom est plein. Le nom président. Malgré ça, l'autre l'équipe, et il tient le lot, le lot, mentir le lot, mentir le lot. Et on dit, mentir le lot, Kobukana. Les autres mentir le lot, Kobukana. Quand tu vas belé, quand tu vas des gens, tu vas des potes, il y a matin ou les riz. Quand tu vas en compte, tu vas au tourne. Héritier, on peut te concerts, à l'aise, tu vas au terre, tu vas au Bukana, tu vas national, et ça a été. Merci beaucoup. Ah bon. Mon petit Sango, j'ai son ensemble, le connaît. Ah, bon, nous avons deux soins le bas. Non, mon abachat, c'est l'ensemble, le connaît. Non, on a le 25, le 29. Bon, pourquoi il y a ça? Non, on a le 25, le 29. Et ça, on a un bouille. Non, on a fallu la on a tenu jusqu'à la Zara Libanais. On a fait avec les moutons, on a tenu. Bon, on va déjà. Ça va fallu pas de cigarette. Ça va, Naniwana. Non, on comprend que. Maintenant, on va venir à ce moment-là.
nauti na Côte d'Ivoire donc naza représenté ba wayo na epena donc yo bikaka makambo za bien donc toza pena mobimba to so makambo to kota conseil ite wata na tobike nyonso ele kabe mais folie ça mana to folie ça le 29 tobike les gens va jouer anniversaire père papa omoni ndule beta lelo eza misika bajete eza misiki ya kuluna oyo abetaka na matadi te oyo eza ndule ya wata toboyi nde ezalaka ya bali babetela biso vip kuna vip komi bakuluna na bakichi na bafaser oyo eza nde vip ya bapote ebuka na bakuluna basheke bayini bachombola bapote place wana lelo nde omona concert nde lelo oyo baka maître casio omona nde lelo wana kacha fali abenga omona nani na VIP mona boss nini wana lelo omona nde lelo ba boss yaki fali rebeta iso misika bakuluna na bazombine na bakongo awa te oyo na Martin misika mikolo na wario sute zo ba comprendre o mutema pasi ya ngamo ona za partout ngamo na za partout na ba na oki ndeko wana bike ba kite buka na kia kubuka na la kite za ke eza omoni mutu batu baleke bele toyambani Jésus a botami le 25 mais elle dit que musique que hier seconde azusa nini ngola tribalisme wata zamana mwana mboka lelo mate sana mama na pa na appel lelo bisuto suto ya toya ya kota ne nchel mwana mboka zibetemi musique ba wengele ne bokoti te wengele zo kota awa mwana na kotishe kota awa ne ba tokoti ne ba tokoti ne ka tije bande wale bande wale sa musique te bande wale eza musique te Hollanda azeze na martyr déjà to luko mwesa mtoko na martyr bafone je porte nyoso sile na fona porte nyoso bafona porte nyoso te bafona porte moko biso ya ule oyo biso ndeko na biso ro yosala ezaka te ngai tembo lelo muni photo na sa ya nani ya wata na maison mère lelo ya côté martyr a comparer musique fallait abetaki na richa lelo et tu on ka fallait na ndule fallait abetaka musique abetaka ndule azo sisa ndule te mama akini adine ba musique abetaka ndule te présentation a présenter le abenga ba présenter ba tunaire na bangu abeta concert ayemba wa chanson il fallait yemba na concert abetaka wa tina su la poule grande chapeauté plein nini on fallait ça là vous a calme papa zala à l'aise vous oya mwana oyo moto na tembe donc moni mono oyo we va mutabota yi sala ka plein we va sala na ba double zénith ba concert we va beta ne mon concert we va beta lelo et là ndé moi papa ne we va sala na beta je comprends ni ola
nayoki bango yoka naza mposa ocapela matokoka mwa niance moko na bimisa donc toza bacongolais mais on n'est pas donc toza pena mwa ndenge moko tona bandenge moko tokompona nayoki ndenge moko olobi kena ote toyotala conseil ya mwana mboka je veux juste savoir éviter mwana mboka fala aza rwandais nakosoma réponse wana arrêtons ça toyotala ndule toyete mwana fali baza mwana mboka tala papa obeta Martin a deux albums eza nango problème te totikana babino moko baguerre wana babino moko biso na bino toyebi ke mitu ezala fali ya des enfants ke éviter watana be nayebi te soki okosa place wana donc toyotala ndule toyete mpona bakongolais sama bato na ngambu wana baba baja mwa boye naye bana te babituma onze azeneni mwa problème quoi ocomprendre donc toyotala mwa esa mwa bien merci beaucoup fidèle olobi est-ce que nous avons un peu de temps ya wata na concert ya falu tala na ba bazana molimo de contrôle chef coutumier ngana zo kambo de contrôle bazana molimo de contrôle akoma ku chef coutumier ngana zo kambo to komi na chef coutumier ya PD na mora wa bazi PD ba pesi bo konja chef coutumier ba koko baza ko tomboka ngana moni lelo yango moni lelo nani héritage stade de Martin na commune Kinshasa te tim yo bala l'aise yeba yango lelo les années 24 te bala la veille après veille wa ba fatigue ezalaka kalate omona yo zalaka wana zalaka ka lelo to kindi ba martiro oma martir to ke no tedi inde tika ba ko tedi o chanza ko ma commune lelo ngala commune Kinshasa ekemba mako kasabu. Oui papa, merci beaucoup. Na bando les gananga. Na moni na ba policier et comme ici na fort. Na bi okaiti ni kamweza mboka. Parade komi awa atondeni. Okaiti ni parade. Ba ba policier si ba policier. Na mo ba modala na ngambo bo. Na mitu wana. Eza na tuna bango. Nini awa? Parade komi ok, concert. Concert nani ya wata. Concert wata. Abengi na ngidela ba policier. Na ko vote papa. Na ko vote. Mais c'est que wata dati concert wana après ça mingi. Il fallait zela. Nani faire gola. Faire banda kutu. Avaye. Mais akoma ba niveau te poni. Azala nanu patience ba mayele. Akoma mi comme ça beta. Tena na beti te pa yebi ke no. Balanda biloko mbangu te. Merci. Non, biso ba wa spiritual toza famille. Tobi papa, est-ce que mon a déjà montré que par là ba stade de Matausan? C'est un intellectuel quand même. Toye kota la ndule. Toye kota la ndule esimba te ndule nanu liboso. Esimba te ndule nanu liboso. Esimba te ndule nanu liboso. Tambo yango. $4,000. Hein? So bon wana c'est bon. Na oboka nga. Papa, na esa mino ko safu. Basomba la conscience te. Papa. Ocha papa retourne mesili. Ocha pinene. Toke Kago. Dara, bakota binete lelo baya wana banini batsangu wana yoka bata bamitu kirikiri. Ta. Obinini push mo de tondi. Push mo. Osha vita de tondi. Grimace ezalo mabe. Toza wana to soutenir ite watana be noso ezala bien. Ba bonne chance de vite koka. Makamno so za kitoko. Ya na pesa ite moteka suka. Yala.
Voilà, vous assistez déjà vous-même, fidèle ami internaute. Beaucoup de problème où ils allaient. Héritier Watanabe, Goga. Bon, tout un an, ouais? Tout un an. TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na ma Bia Star TV oya kusabone ta kurate pona nina kurate okurate po okutala ba théâtre te okutala ba gagi te okutala ba émission te yango tulubi bo s'abonner massivement na ma Bia Star TV